Mbote na bino bandeko na ngai, bandeko oyo baza na habitude ya kolanda biso na ba Facebook na biso. C'est moi, prêtre Shrek Ndoto ndenge ezala kaka. Toza weekend na boule eloko moko boye na lobi non, ça fait longtemps toza pe temps ya ko partager te. Yango na lobi non na betala bino mwa lisolo na cadre ka ya humour ndenge ezala kaka. Donc eza nango eloko mabete eza humour. Donc vraiment mbote place boza bana France na biko bolandanga trop bana Belgique bolandanga pe trop bana Londres surtout na pesi bino mbote na pesi mbote na bana Congo bana Kin bana Goma bino mo boyebi ba mbote na bino kuna place bozali na bosani te bana Espagne bana Portugal bana Autriche bana Australie bana Japon na peke boza pe mwa ndambo bolandanga pe na Chine. Merci vraiment bana Congo mobimba na bosani te en tout cas bana Luanda bana Angola Imalamu place za na peso mbote. Merci beaucoup. En tout cas nazaki na lisolo moko boya kobetela bino vraiment lisolo ezoleka na kati ya poulailler en tout cas nayebi bino nyonso boyebi ke poulailler eza nini. Poulailler eza place babokolaka basoso place basoso bavandaka donc basoso donc na kati ya poulailler. Donc qui dit poulailler dit basoso donc basoso baza ebele wana bazosala makelele na bango ndenge ezalaka kaka donc poulailler. Mais sikoyo na kati ya poulailler yango ezalaki na deux soso ozo comprendre donc deux soso balinga baotya makelele bango sikoyo bavanda na kwe na bango soso moko avanda na kwe na ye kuna mosusu soso mosusu donc baza deux soso moko komone monsieur le coq na soso mosusu komone kaka soso aza soso te komone kaka soso donc simplement komona mboka soso prénom na ye soso surnom na ye soso blase na ye soso eke soso donc soso mosusu komone monsieur le coq bavandi kaka boye pupupu monsieur le coq sikoyo abula abodika ndenge baninga nde bazodame banini baloso so nde nini banguba abino mais pas jusque là. Monsieur le coq bandeko na ngai ake kotelema siko likolo ya libanga abeti siko maboko botika na bamakelele bakwa nini kaka bado bakobule bakamoso te kap makelele te oh nini kaka nini monsieur le coq nini o te bozela nana boyokanga basoso batiki makelele bakomi kolanda ye monsieur le coq azana makambo koloba atelemeli siko likolo ya libanga nini kaka o te bino moko boyebi nga naza soso moko ndeti basoso misusu te bazolande kaka te nga bozomona baprime na nga te vraiment bozosala makele bozomona baprime nga nazo comprendre te bino ndenge nini bolingi to vivre faut situation na biso echange baloso tozolia bozotala poso na nga te nga naza boye nakolia baloso ba n'importe quoi te nga fona lia loso ya Ghana nga nafona lia baloso moko boye ke non eza transgénique te nafona lia baloso moko boye eza quand même bien traité eza na baproduit chimique te baloso moko bio bamasango bazopesa bino te bino faut améliorer condition ya kovivre quand même tokozala kaka boye te faut changer pe yoka ye faut changer pe système ya baretraite retraite ekozala pe kaka boye te biso bacondition na biso ekozala bongo te vraiment tozo comprendre te faut améliorer condition na biso tokozala kaka bongo te faut s'organiser to créer comité moko boye que non po to améliorer condition na biso nde toza boye retraite na biso ekozala ndenge nini bana na biso ekozala ndenge nini est ce que tozotala avenir ya bana tozotala avenir ya bana na biso tozoboka bamaki awa bana biso c'est vrai ke bazotia bango na bamaki na biso bazotia bango na bacarton c'est vrai c'est bien mais est ce que condition ya bacarton wana eza ndenge nini est ce que eza bacarton moko biodégradable nzambe na bomoi monsieur le coq donc atomboki est ce que eza bacarton moko biodégradable yoka bafrançais te ezalaka te faut toyeba sikoyo système ndenge nini tokoki koaméliorer condition na biso ya kisoso mpo avenir eza entre maboko na biso soso moto azoloba na poulailler donc avenir eza na maboko na biso faut toyebela ndenge nini tozokumbela mpe makambo yango tokozala mpe kaka bongo te bamisusu bazolongola tokovanda kaka boye mpo bazwi quelques membre ya bato na biso bandeko na biso misusu basoso bamemi bango na voyage mais sikoyo faut tozala na batelefone portable bapesaka biso batelefone portable toyebaka bavoyage bake kote nini mpi bacondition na bango kuna eza ndenge nini tobenganaka tokomaka balettre bana na biso bamaki
bazozwa bango baotanga c'est bien mais tozokola sambana faut tozwa mpe badroit de visite benabo donc soso atomboki donc mesele koka atomboki te ezalaka te boye na boye donc alobi makambo ebele syndicalisme donc José Bové bemi nzambe na bomoi ok alobi bazotale kaka bamakelele te ndenge eza boye sikoyo soso oyo azalaki mosusu wana mpo na bengi bazalaki de soso moko mesele coq oyo azotia makelele likolo ya libanga mosusu komoni kaka soso donc aye alobi pardon alingi pose question te alobi ne mesele coq pardon nzambe na bomoi donc mesele coq comme s'enflamme donc alingi koyoka so moto te o te nini kaka kolabo sosora po mosusu akomone sosora nini kaka kolabo concert elobetama te tolobaka nini kaka nini kaka soso alobi non moi j'ai nga naza makambo yo ozoloba te nalinga kaka kopose question rien à voir yo ndenge makambo ozoloba naza nanu kuna te nalinga kotuna yo wana soso azotuna mesele coq abi mesele coq nalinga kotuna yo c'est vrai olobi makambo ebele awa ke non bon yo kolia n'importe quel loso te est-ce que baloso yango eza soki transgénique soki biodégradable soki ndenge nini est-ce que bacondition na biso baretraite soki ndenge nini ke bandeko na biso bazovoyage et ke portable eza te tozoyebana te bazokende wapi soki ndenge nini vraiment nalingaki kaka kopose question moko mpo namoni oza na baprojet ebele à long terme nalinga kotuna yo lelo toza le combien yoka mesele coq tozale combien etalinga tozale combien ngai nalobaki mutu te ngai nalobaki soso tozale combien ngai nakoyeba ngo ndenge mais donc soso alobi me yango siko ngai nalinga koexplike yo oyebi lelo toale combien bon loba lelo toza le 24 décembre mama donc lobi toza le 25 décembre donc mpo na bato eza noel donc elingi olobake non donc lobi biso tout odaye nzambe na bomboyi donc mesele coq comme azalaki bayele koleka bato tu atourne moto oyebi basoso nde batourna mito kwa akomobeta miso ndenge basoso basala donc acomprendre te mpo ye aza soso te na bongo na soso donc ezolekele makambo soso mosusu wana azoyebisa ye alobi nome lobi le 25 makelele ozotia o système de retraite o boye na boyeboye ozotia makelele ya pamba lobi le 25 et puis ndenge nga natangaka moto natangi ya bakomi ke non prix ya soso ekiti donc biso tu kuna omoni ndako wana ozolobake no ndako place bakenda ofere voyager bato nga natangaki moto bakomi abattoir onini kaka abattoir elingi oloba non ntango bayaka kozwa biso bamema biso kuna bakendaka nde koboma biso donc lobi le 25 décembre eza noel mpo na bato donc mingimingi bakolongolo batiala epuis mingimingi bakokotisa pomme de terre ya kotokisa kuna na se bon na pembeni batomate mingimingi mayonnaise merci eza nango keno makambo bakolela te bon eza bongo bakokotisa bon c'est merci bandeko na ngai monsieur le coq azongi juste mingimingi monsieur le coq bec etengami début ya AVC mingimingi monsieur le coq na bongo na moke à comprendre azo donc ezolikela ye il est comme dans un rêve mingimingi monsieur le coq c'est pour dire quoi yaya oza danger te ozo tala omoni ntango ozomilakisaka no yo oza danger oleki bato tu ozo comprendre oza danger te mais oza en danger ozo comprendre mpo bakobimiselo bamama mosusu kutu ekolekelo ozo comprendre na niveau na makambo tu donc zala pose koya nanu te na ba un tel facile à garer un tel danger te ozo comprendre donc eza te soki ndenge nini merci ezalaki mwa eloko moko na ngai topartage ensemble vraiment nzambe apambola napesi yo mpe mbote monsieur le coq nzambe azwa lokumu merci beaucoup